Hier, quand j'ai suivi les concerts de Ferregola, j'ai justement pigé pourquoi il était combattu par rapport à cet événement. Alors, c'est pour une première qu'un artiste congolais a bêta semi-acoustique comme ça dans la salle prestigieuse de Poto. Alors, ce que j'avais beaucoup aimé, il y a un changement, il y a un octave. Ferregola a tout ça, le changement, il y a un voyer moko pas possible. Et puis, voix naïe, il y a qui Nicolo, il y a un instrument, il y a qui dominer un instrument. Ça montre déjà que si même les musiciens Bazala quitté, Ferregola était dans la capacité de chanter seul, de présenter les spectacles seul, parce que à Sali semi-acoustique. Alors, quand Ferregola a chanté la chanson Sing Gege, je ne sais pas si j'ai bien prononcé les mots, alors Naba dansé Zouana, c'était vraiment merveilleux. Je me suis dit, waouh! Ferregola a préparé Makamboa. Ça montre la professionnalisme de l'artiste. Alors, vous savez, nos pertes et recombattre, à l'attaque bien, à yembaki bien, bakolo à l'attaque petitoko. Alors, ils ont concert Oyo, écoute Simbong Ebele. Vraiment, rendez-vous, c'est tout à l'heure avec Jésus des Nuances. Allez-y soutenir cet artiste, c'est un défi. Et j'avais beaucoup aimé les spectacles, son entrée schématique, il y a production, on a mis son vraiment, ils avaient qui bien. Alors, côté forme, celui qui fait à la tani, il va faire à Rolanda Moutote, faire à la Moutolanda, il m'a bilamba, parce que Batouana va avoir modèle T pour la Mamba Bilamba. Voilà, rendez-vous, c'est tout à l'heure avec Jésus des Nuances, Kofi Olomide, Singila. Petit na biso ba wangila. Petit na biso ba wangila. Bolo ba susu. Puisque to moni biso nyonso. Totale on a live streaming. Direct. Zama moto to zela non. Ba exclusivité tout le monde ba mao ba zo ganga. Bande on a biso na est. De ba mao ba zo lele lango. Artiste azala bongo. Aza accompagner mboka na itango zana ba problème. Petango zana ba bénédiction. Ferregola koti na nzemba bande on a biso ya est. Yoka ilenge uzoka posa uzoka ilenge uzoka kolila. Parce que bazo boma bande on a biso. Ba Rwandais ba olie bande on a biso, ba français bazo sima ba Rwandais, ba anglais bazo sima ba Rwandais, ba américain bazo sima ba Rwandais. Ferregola soit côté biso ce qu'on a bulki bande on a biso na est ba okufa. Pona ba colta, pona ba diamant, ba cuivre. Siko ba warrior mbange bele. Biembele ofera embaki boye bino bozalaki na ngote kanda zuwa kanda na zuwa lati bino nzoto bokoka te tango tokisaki ke fere bosakana na ye tango Ferregola ozonga Europe bokomona eza musique ya bato mikolo bato baza bamatire eza musique ya bana mike te ya kolelalela non musique eza bofandi bozoyoka artiste ndenge azoyemba non pas que bofandi ozoganga artiste ozoyemba non chez nous c'est chanter. Biso za boyemba, za devoir boyemba. Fali poupa. Ataba sirvega mutu bowe. Ataba sirvega mutu. Boki beaucoup sur TikTok sur 2000 personnes. Kako surveiller ba concert pire. On a zagino 19h no concert bandité. Mais vous allez on capture boki vous allez on ba live na TikTok. En tout cas, le on comprendre que non international la vrai zoba. International ndenge na ngozo landa mouvement local. Zambe na ngai bino moko ba golobo mona na ka bino moko bomona botala nanu kaka. Botala nanu bango. Ba te bele boye kapona concert moko. Tala ndenge ba doaki mutu ya boye ba luka kaka. Aïe concert za kina 19h no bato bando de ba funguli ba porte. Mais bango ba ça déjà na live ba comme déjà soki combien. Déjà ba comme déjà presque ba 2000 na live. Ko critiquer ko finga international siko azangi ba adresse avant mo tena na local ou mo ka moi international vraiment zanga vraiment wa usala international zo bata masima local pour son actualité zo simbate ba wangila en tout cas le la comprendre que sans faire bino boate ndula ngo beta na ntolo wana zale ba fondule bandule mo ka lukuta mo ko original usana te. On a comprendre bino do boye bino musique te correction faire pesi bino
botala no bato boke kota live kama makambo ya feri concert no ezalaki bandi bien te nano ezalaka balever de rideau me bozwi bacapture d'écran bafoto boye nango bino kasi tomona ya bino boye te bagolo bazala leo na comprendre ke bagolo to fort feri oza fort oza homme fort oza garde du temple donc ozoyokisa bafaux chanteur wana douleur